Maman ça l'a concentré. Voilà. Yango zomona ba ki mabino hein. Kombote na lingaka goro niveau. Alingaka nini? Goro. Ko lia to ko sokola to ko mela. Ko sokola wapi ba pesa ka posa ya chibamba loko siba. Hein? Charge. Omoni yo ça na ba. Mon atie botalelanga. Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas, c'était Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Maman Chantal et Mampou, il y a sans difficulté financière. Gabi Lopoke, Malcolm X. Donc, elle veut dire que je suis là déjà donc, sur ces plateaux avec Barcelone. Balobi émission, vérité sans frontières. Veut dire que Barcelone, veut dire que la Barcelonien, veut dire qu'azo palo la lisolo y ante café rambetu. Veut dire que maman bobé ngana déjà au liba les simbaraté. Donc, Rena Biri le loya mbele bino donc bon retiré. Au moins à 12 ans, au moins à 15 ans, va dormir dans la chambre parce que ma solo ya marambango déjà bandit déjà donc pour beaucoup du respect. Il y a Willy Moucheni, le véritable code mondial. Il y a Willy Etoka Bazolanda Biso. Bonjour Barcelone. Bonjour Vienangamoko. Bonne santé. Posé kando omona yo lobela côté. Donc Barcelone Bazolanda yo donc balobi ke yo na makambo na kat internet veut dire que troublé ba marambo belé donc spécialité na yo vraiment beaucoup plus au lobela ranine. Mingi ga lobela penda sans tabou. Voilà. Sans tabou donc il y a on a lobara bomba les amabe donc il faut botti quand on a s'exprimer pour s'exprimer c'est voilà. Ça. On s'exprimera vraiment donc bomba ezamabe parce que bomba ngo suko ezali conseil oyo pesaka na bato bazolanda biso ou na ba maman to na ba jeune fille pour na koyeba comment ko se comportement sexuel et tout comment. C'est ça, on appelle ça parce qu'il y a une jeune fille. Non, on a comme un côté, on a comme un peu maman. Parce que vous avez entraîné des jeunes. Ouais, n'a pas maman paix. Parce que nous pas maman. Voilà. C'est ça, c'est un peu ça. Parce que vous avez entraîné bango na nini. Non, on peut ça toujours conseil, non là que ça bon penda. Ya okanga mibali to ndengeni. Oh, mobali ka yo mom to okanga. Et bon okis, le comportement na savoir faire nando balola, ndo okanga mobali no. C'est ça. Ko balola ka se ke zala bandenge belé ba balola to ndengeni. Yo mokonde lemso yo kuna lemso mwasi no balola yo na gauche ye kuna soka balola so ya ligne courbe droite verticale je ne sais pas moi voilà c'est ça. Ah, tu ne sais pas toi. Oui. Veut dire que Mikolo idéologie moko bimi pa na bino ba fille akin les pieds suspendus au plafond en entrant en sortant. Idéologie ngwezani les pieds suspendus au plafond. Wana ko to lobi lo te ba position est-ce que vous prenez ndo za wana penda da ba zo pa yo bi position libaki batumba. Ah mais ba makambu te mais obota mali position siko ya libaki batumba ya la non là c'est son comme exemple là. Mon exemple là et senga elo à deux personnes bazuma boko no ba te boko. C'est ça là vraiment exemple ngo vraiment donc ata mobile azate mais au sala non exemple tout le monde. Exemple wana senga il faut le na simbe le téléphone. Ça là exemple. Wana il faut simba bien. Na simba ngo bien pour na iPhone Android. Otala trousse wana mingi Gucci voilà. Na simbi Gucci. Simba yango wana voilà. Position siko. Omoni ndeti na biso bwana bana mona ko beba na ko pola. Voilà. Il faut alongwa. Omoni ndeti ba position wana penda. Te siko ba position photo ke malembe. So nde zo bimana mobile azana 25 ans. Et alors la position nango pe hein, so bina wazana 30 ans pe na po pe 35 parce que l'accès sur position na ya o non azana na 25 ans. Parce que obimana ndenge nini. Omoni ndeti bana ba 25 ans wana ba 24 ans. Ke baba na mbongo, bana moto aya. Moto ya nini? Ako boma yo te. Na nini? Ada na force. Ya etolomo. Oh. Ya G. OK, l'accès sur position ali baki batumba. Bon, on m'a position ali baki batumba. Ndeza pako. Donc naeba on m'a position donc ozo ogumbi e penza. Ogumbi nani? Ogumbi mamako.
Ah, là qui sur Ogumbi. Ogumbi maboko ne do a pay maté donc makadi. Ako kufa kasiti. Wala so un projet na e okana e déjà. Oyebi ke bino bokana rabiso ndeta. Ah Barça wana, Marina wana munoko. Oko benga ngape yo no ke no apolala kana toko. Ozwaka. Oke defa makambu. Oye danger. Botan yo zwango limbisanga. Parce que sur les bacs qui batumba de toke en courban. Tango ozwa. Wala menda tango obeta. Baline courbe, droite verticale aux okende. Maintenant, mususu, azui, tu vois, azui la fille wana. Ya munde donc azui vraiment moi aussi. Obinde ko kazala ka. Azangi sie makolo. Mais mutu azana makolo. Azangi sie makolo. Oh. Oyebi makolo azwa gumbi asangi sona maboko akomi boy. Koka koto makolo. Si biso yo zala makasi mingi na démonstration. Donc toza na pelu soko démontrer biso na position na ndengo bogumba makolo wana. Amande ti position ogumba makolo wana il faut za mobile nda gumba mwasi. Bongo ndeti nga ba position nga na lakisaka. Ya ndeti position nga moronde na zalaka na sa mobile na ngala msubo. Po oyebi kalezaka o ba mongo bangala nde somo. Bakosi o vande biso nyoso to komo vande la liboka nga bachela nga munoko linga mongalo yo kelengi eloko te bangala eloko te to boya wana emoni ya babi konde wana za no bakombo pamba ndeti nga na mtu abandundu ndeti yo yaka na yo na zwa yo donc muyaka na mbetu o sentir muyaka donc tango okende okuta musuni la viande na français ba benga ngonini yo lobi te la viande la viande. Voilà. Donc, au montant où il y a, au coup, viens à la bakosa bino yo pende ozabo vanzi bobelo fufuna mko oliango. Fufuna mko na oliango te? Mko sa ni o sisi o sa nini obwaki. Ndeti musuni penda ba bitonda wana. Voilà. Otonda ti. Sozo tonda si go fufande la. Musko yo, donc papa lali. Mususo za kuma papa zali kolo yo bando zwaki soko ozoboma bangunga nini mama sala concentré voilà ya ozomona ba oki mabino voilà omona mtu pa nani wana ayena pa Barcelone on lembise so monida mo nini bimi na bitika lisusu na kakabo donc kakabo do osara makambo donc ozongo obetongo kaka mama malembe nganzambe yukula batende do razolanda biso pardon donc Lydia Kapajika yemengangela et pucha 10 000 fois Amida Chantier en Koro donc bazolanda biso depuis partout dans le monde donc pour ce mot quoi je pense que tous allez déjà évoluer donc malembe et alors donc conseil ñu kopesa na ba jeune fille oyo baza ba nouveau na makambu ya bolingo déjà donc yo kopesa bango tolini. Le problème est ça que na biso omoni mwana aza 12 ans Nicolo mwana aza 12 ans ayebi makambo akola kisano mingi to benga bano ba nouveau nende bango nde mutu ba vierge ba nouveau né si oh ouais donc c'est que mwana 12 ans ta bakangyo na ya nango crimité tala kutu mwana 12 ans yo zo kende net yo ozo benga mwana 12 ans o bengi na maele mwana yakozwa bombo te ngala linga na bombo te na linga ka goro niveau alingaka nini goro loba malembe papa bino ba yo kayoka nae oh c'est vrai ça oh ngana oyebisa yo tambola te oh là babinga nde makambo voilà Barcelone donc alors bazo dans partout dans le monde donc je pense que Oezali n'aura juste une interview pour se préparer pour tout ça une émission vraiment bien fait avec cahier de charge tout bateau préparer ba question vraiment pour nous jouer vraiment moi licolo mais donc pour na batutu au bazana besoin il y a qu'on retrouver donc va recontacter kaka double Rolex et que ça là vraiment elengi à trop et alors batutu bazo landa yo na ba papa na ba maman oyo wapi ceux qui ba na besoin ba maîtriser ba couple na bango izo sengani ouais exact omoni loko na pour maîtriser couple de 1 au cause à la table bengi oza métis oza na taille penzo panza na liboka de 1 respect ça compte nga bala na ngaite non chez les parents o lukande libala na internet o bonga libala na internet non que non ouais do yo obala note on a bala te po ni na za mo si na obala mais na olukala nga libala na makasi te o no te kala nga nzoto makasi te na lobi boy omoni nde esa bobiso to yebi loboko mobile poche mobile batia maboko na ote po yiba mbongo respect eza ke mobile so amati yoka papa eza basi msupo benga mobile neka papa chéri mais il faut que ozole ba ndoki so pe ba nani yo do mona ba soda balata kilote pour ba otamwa na jeep ani ya boîte à sardine po benga papa wana respect
savoir faire ezala et ça que vraiment mbali non possible pour que ba no yo bossa na zala te nga so simbinga de rezu problème de code de royal isusuté non na lobby mama ko silikate o monenge zabu ela lobby pour liboko etebo e comité voilà et ça que o vandi na mobali na yo il faut ba kopesa posa posa oui. Posa ya kolia to ya kosokola to ya komela ya kosokola wapi ba pesa ka posa ya chibamba lo kosiba hein donc de sentir donc et ça bon respect voilà. C'est ça merci hein. Voilà c'est du Gucci quand même voilà c'est du Gucci alors donc lelo bazolanda tout comme nous sommes déjà fait presque na suka ba salutation na batutu bolanda donc partout dans le monde bon mingi na loba ke moi na botami na botami nanga nazala nga na uti nga donc te na sentir yo mafoko tamana oya non na nini na chic na chic na école sexy o to formanga na masala nga double Rolex to peso makambu oyeba makambu nini obanda ko pesela n'impact pour air ozo pesa ba paola Schengen kilo à Londres ba sepela et loge moya le tout puissant donc Cornelia Givenchy donc Gabi Lopoke qui nous suit depuis quelque part ouais c'est ça na botami donc na benza ya botama na uti nga fresh nazala nga fresh na boy na fresh de bandundu te de biso et bon yo tiki mboko yo sala ki émission ya sexy na kin nga na mona bandundu mon papa il était musicien je mené à yebi malembe chamo c'est Marina Malembe yo Venanga Malembe omonde na simbio boy po wana vienanga de via uta poto aya fana la ke doa ngana ve to kuta na ba makambo bele guerre banda chaka Congo alia mbongo hôpital ave ngana yebi omoni dona moi ni na uti nanga frère mais non la kisa bango na banga na caméra te tu vois je parle dans no panzana voilà pour na mesana mais na boyi na ngai moi esprit moi la ve la Malembe cha oui c'est mon papa à moi na boyi nanga eza batu musuba lukela na bango batu makamu e comme mwana nga mwana mukebo konza likolo ba bieza biso voilà mwana 20 ans si mais bango bayaka baliaka ka menga na boyo ngo mingi fin cop donc il faut tous une idéologie bino boye bino bota rapetier taba vie OK baluka ka si présentez-vous batala présentez baluka ku te pona boyi na nga pende ya buchute ya naturel te babi bogoma kotsa ba chiffon et puis bogoma rolata sans soutien non yo zo banga kodi ya te ka zo ko beta bot te nga beta ngote nga la donc au mona awa ezali tu vois tala asona bina tibu charge et le ba vie na ngai bina talia mutu azate na talia mutu azate iposo mutu azate mena sima amoni wa yemi mona meso voilà charge ningi sana bilo tonda wana naza na koti na carré club yo tonda wana na tondi babi miselonga bana ndako ke na boîte tuna Marina Malembe ba yebi ete wapi moi na parler et puis je travaille niveau est élevé na afia world na yebi ko sala na Vodacom oza secrétaire général particulier de bureau administratif la sala avait des places et pas nga na travailleur nani obi babenga ki ambassadeur à Chine obi nani yo ambassadeur à Chine Papa Charles Okoto. Papa Charles Okoto, ouais, na bien. Taka papa mukolo mane longa ba bébé, ta lèvre. Maman limbisa. Lobi venanga Charles Okoto za ne longa ba na bulemba mo venanga Chichi Sekedi. Chims Kabengele tete ndai maboko bank. Veut dire que Chims Kabengele tete ndai maboko bank ya maman Rachel Fouta. Donc un très grand merci à ya Gisèle Zinda, ya Myriam Mokonzi, veut dire que ba maman est Tokos le cœur joué de Paris. Là je vois Dada Mossi Stone que je salue depuis quelque part Royal Kunalele donc maman Sylvie Kabea, maman sociale déjà Nakin Dani Tsunami Bokombe donc ba salutation non rapidement. Ouais. Na pesi gambote mingi na muta bota ngai. Maman nanga sacré mangala na pesi ba bisous et puis mingi na le pesa nga batu bambote pour Malembe po so comme place à tout le monde na ganga là vraiment na ya rapenda liboma folle vraiment tala raye ba do ba boaka e ba pesa ba mboto oyo kande siko yanga nde mikolo mama 000000007
James et Charlie nazana déjà na yoka ba yemba metal on a comme na comme boaka niveau élevé. Merci. Mingi Parce mingi. que tant qu'on lobby 0-0, j'ai pensé automatiquement à celui qu'on appelle les codes. Les codes. Yawili Moucheni. Bon, merci. Il y a baloba ba code mboke belé quoi code mondial. Maboko bank. Moi ni une affaire à ba mécène. À Mataraté, à Kitaraté, il est toujours là au milieu. Il contrôle la nature. Niveau. Voilà. Dans ce boy vraiment ça nini au souko le souko souko mutalibo mata souko la rata ça ni akenda tena mai terrasse pour na ezanini mai comme code. Merci beaucoup. Donc yozo lingo comparé Willy Moucheni na 007. Pour James et Charlie azape mutunanga. Ya Willy Moucheni pe mutunanga. So do yo lobi que James et Charlie azamai. Oh, bongo yo souko ça bongo nini. Donc bango nyos tu bazala nani ya ngai ba vienanga. Oh, comprendre. L'accent est Willy Moucheni que non et Tolomo Ezali. Allez, charge, mouvement. Charge. Ça n'a pas bien autoboralisme. Anana, merci beaucoup à Ponce Moko qui était là derrière la caméra. Bonne continuité dessus de nos programmes sur congotempérature.com. Bye.